Salut la famille, c'est Olivier Chimanga, Chimangologie, l'artiste du peuple, l'artiste engagé pour la bonne cause, pour la libération de son pays et de son peuple. C'est juste pour vous donner un rendez-vous important pour nous. Papa, maman, moana, koko, mokolo, leki. Toutes les mabissounions sont rejoignez-nous ce samedi 30 juin à 15 h, porte de Namur, place Lumumba, pour la grande marche organisée par Syndicat Dokolo de LCD et le comité laïque de coordination. Ensemble, réclamons d'une forte voix des élections libres pour la RDC sans Kanambe. Notre pays nous appartient, c'est maintenant ou jamais. Moi, je serai de la partie en Belgique pour marcher aux côtés des syndicats d'Okolo et tous nos compatriotes pour réclamer les élections libres sans Kanambe, parce que ce pays-là nous appartient. C'est maintenant ou jamais. Je serai de la partie avec ma guitare pour vous faire ceci. Ah, boye bisaye akende tolembio. Ah, boye bisaye akende tolembio. Lelo baba alingi alobae. Baba yanga na vandaka na yemie. Bokolo bisa papa na mboko yoe. Congolaise, Congolais boyoka e. Amoni akokite. Lelo baba lingi alobae akoloba lelo. Ah, boye bisaye akende tolemio. Boye bisaye akende mboke kufi bande koe. En tout cas, Chimangologie, je serai de la partie. Kozangate, Kongoza ya biso, kozangate. Ah, boye bisaye akende tolemio. Ah, boye bisaye akende tolemio. Lelo baba alingi alobae. Baba yanga na vandaka na yemie. Bokolo bisa papa na mboko yoe. Congolaise, Congolais boyoka e. Amoni akokite. Lelo baba lingi alobae akoloba lelo. Ah, boye bisaye akende tolemio. Boye bisaye akende mboke kufi bande koe. En tout cas, Chimangologie, je serai de la partie. Kozangate, Kongoza ya biso, kozangate.